kana bato bazolela na sebe penande na moni bino lelo toleli na bino donc bobeli biso. Juste na okoba pa ya Kofi mes condoléances et puis ezanzela bisonyo surtout lelo mama ke lebe ekozala nga to ekozala ye to ekozala yo juste to uta mabele to kozonga mabele. Merci, merci. Eza aimé, eza vraiment aimé. Partout au baba oignon Suzana ba combo na boka oyo basali matanga. Teko kabula mawa pa Kofi ndenge ezala kaka. Wa kufia za mama na biso. Superposé même Koraman, la vitrine de la musique congolaise, la vitrine de la musique africaine. Alors ça a de suite parce que tout est là. Koko biso to benge koko. Maman Ami Azalaki kaka maman ya Kofi Olomide, c'était la maman de tout le monde. Kadi ma double poche, à l'Ubiranga aux États-Unis, faut se périr sabat, on a yambi pour la matara maman mi. Y'a un toché ma bogo au fêlé, toché ta bogo au fêlé. Et ça au fêlé, qu'on est au fêlé, comme elle est au fêlé, t'as pas besoin d'aller au fêlé. Occasion matanga, ya mami, veramba fait na biso, adam mitise mo Congo lirami, tout cas la vie mort yana mukolo. Côté la ngana pesa ka Kofi courage kaka ezandela biso nyonso et puis azaki mama ba nebele aza mama oto sakana na mingi. Mes condoléances na famille ya Gwepa, na famille papa na Kofi Olomide. Aza maman na biso surtout voilà tant à Kofi photo lukato sala eloko moko boye pona kolela ye. Oh bilili ya boye na kozwa wapi ngayo bravo Angola utma hora yangonde esangisi makambo bafiti bajalu bakoti likambo ya ngara yo bravo est-ce que bakokoka jamais shusha limere mama tala likambo oyo ekomi pasi bato balingi nde bakabola yo na bravo babi bravo bravo ndi en tout cas masolo bilili soko zaki otengama bravo azong surtout droit quoi bobika utima ora donc mingi lobezate donc tout ça lelo ekoti lelo ezate ko zela donc talakaka et puis botuna sango oyo et pas docteur Luzoa Dio arobisa bino makambu ya monaka quoi des zamba toujours même moral tous ensemble biso tuna sima bravo quoi utima ora